pense que l'eau langue le ben avant de l'oiseau sous côté à Karine. Oui, à se prétendre qu'il y a un succès. À la rival à Karine. Oui, au sein à pardon à l'oigné. À la tête, à peu moutété là. Et ça la ratinde. Basangani sur une Marie Bongola. Marie Bongola. Aussi là, nous avons sangana Marie Laure. Ou à sa femme maudite. Donc Marie Laure. Dans Marie Bongola, na Marie Laure. T'as pas comment qui n'est mort. Bon, mais il faut pas moi les quitter. Marie Laure moi ka. Marie Laure on a zawana na biso mon frère azana infection mo yo sakana ti. Rivalité ni nyolo bana Karine Mokonzi na rivalité donc Karine Mokonzi arotikala ko zana mbanda te conquérant Karine Mokonzi ozalaka ti. Donc ndé tozana dans mutuku ba hotel misanani parce que la reine de l'internet de la Karine Mokonzi. Éviter vraiment donc mais et l'on ne sait pas si Nicolas a qui au sala le défenseur sans comme lettre et pas ya ba autorité ya ba charge akeka boya sali ya en tout cas to souhaiter ka ba maboko fongwa et pourquoi pas bisopé to mona ban parce que baba za leki baba na teme ba leki na biso o ba bimi na sima na biso en tout cas ba fleur rebelle et ça linga bien mais ba uta na ba charge bango tout ba uta na ba charge Nicolas. Moi je pensais que donc Nicolas Rosa na ba charge mais na moni lo na les défenseurs il est pas linga za la hein Karine Roland a raison que Roland a une mission mabitala ba pardon ba senga na fali ku tu fali lingani ba je fali mon bout na pc raison ngana biso komoni biso yo tangela ke o ba ke nani o ken benel lo côté apport nini apporta kuna ken benel simple fan ya fali pupa bango tu baza ba fan ba manike wana bandolo ba bango toza apporter pour la kofi bengani bango mnama abetene kakipa ka kokolo bo sono tena victime ya la bongo muntu ali boso fali obeta kakipa kapika ka kokolo so kakipa ka kokolo comme ça moi pas fois donc est-ce que ça mon tali bosso il fallait et Karine Mokonzi et Karine T et quand on s'abattait waka ex sœur parce que baby sœur azalaka pour du bon somme to frère nanga ya même son oza pour du bon mais ceux qui au babengo ex sœur donc ozalaka ndeko quoi donc atika koluka actualité tout kunda et soit pour ça sur ya guerre wana 40 ya 40 45 et ozonga lisusu alors nous avons fait fête na Marie Laure fête on était à Kafu tout le monde nous beli ngote ba fête ba champagne kuna par rapport ya réconciliation tout kokuta na grâce mbisi la section a fali pupa juste banda s'attendre que avant coup tout le monde na ba grâce mbisi tout le monde a Karine Mokonzi muto tout la getolo omoni quand caché fali pupa ne muto za leader même si muto a lobby boy fala boy donc la reine de l'internet c'est la Karine Mokonzi mami donc la minute même si lobby na ye a rozaka conquérir Karine Mokonzi tete yango to silicier bongo ndazana bandota il souté otala mal souté tala même si ba leader na komisa ko yana ngai jour anniversaire même pas vidéo o mona teke wa considérer te a peine considérer te nde azana OK malembe atuna bato basila atuna bato babandaka succès basila na otanga bakomboti mais za bon na sopi bino so zaki ngana mito na lobela mamba fali sous et sopi bino ba yebi bino te kakipa ka kokolo mwana wana to yebi ete en plus na émission na ya ken piana na manike Karine Mokonzi la bako na émission papa mon passo la biki ngai so na pesio mboto bona ko yamba même si bataze bele tali na ko ngati pona sopa yo ka so sopi ngai nenga so na sopa na kala Karine da Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.
nous avons information à temps réel. Bisogna so tobina Congo température et na mo pepe asika ya tobina Congo température et na mo pepe asika. Caméra cachée reçoit le chef Fennec Mokonzi par rapport à la journée anniversaire. Le caméra cachée est décidé qu'il quitte sur le terrain chez lui. Tout Solana et Masolon par rapport à Karatager. Bonjour chef Fennec Mokonzi Bachar Chiakari. Bonjour caméra cachée, bonjour Balanditou Barnarabi sur la chaîne Oyo. Congo température, on a dit que na minute ba fan ya la baronne baza ko sepela er bazo mona chef Fennec Mokonzi azole KPC là. Boyebi ke ngana za ramuta vérité na za ramuta pena lo ba solo donc lelo na lo bandeka ba vérité parce que na mon poser question ya anniversaire nanga Avant tout, tu illustrer moi des vidéos, il y a joyeux anniversaire ba souhaiter na moni ba vibrator, na moni ba te belé. Eza nini koza bien na bato. To nini kaka. Eza koza la bien na bato, caméra cachée. Le chef Fennec Mokonzi za jeune mo boza play quoi, bato musu ba janga de loin. O chef wana za ka timide, za ka kwa ko banda bato mbotete, za ka orgueil, or ke ngana za ka orgueil te ngana ne timide na ko ko banda mutu te ko approcher mutu te. Na mutu penda Sony, internet ndem to longola biso ba Sony yango le to koma koloba. Mais sans caméra nga pena na nga mutu Sony. Na ko pena ko banda mutu te. En tout cas na sepele bato tout oh bah souhaiter ngai ça n'est vraiment vrai. La monnaie qui moussa tout ça la ozaka ya pambati donc neto lobelara Karine Mokonzi ndenge to lobelara contre parce que biso to la contre ba tu valeur to za ranate pona ko injurier bato ko ba n'importe quoi to za mingi on a pena pona ba tu valeur en tout cas ça les vrai moussa na sala resala nga pena ezaka ya bien quoi maman Céline mère fashion de Nati pena zwa kingai maman Céline mère fashion na Minique plutôt mère fashion de Minique motema papando ayebisa kingai que le chef Fennec Mokonzi non ning sur le banque en tout cas ça là une vrai quoi donc bada ke belé quoi to anniversaire no ba souhaiter belé mais toto ko mona ya glow langi hawa itoleka ba souhaiter te ba venir vidéo c'est dit à quoi par rapport à un pifo ya Karine Mokonzi la baronde au comme na ba te belé tuni yango siko na webisa mama mili nga za na te pona tanga ba komba ba tuloko tanga wana nga za na te pona osa promotion ba mpo ba sila il a porté disparu azoka na souci ba sili sie nenga za na asili spirituellement o mone aluka ki makambu yo luka makambu na pardon nga tanga kombota luka makambu ko samba asamba ki na mutu ba sili sie spirituellement akosila tina soka ba rotala ka ile sur internet nenga za wana kosila nango wana tina soka en tout cas tala ce qu'on fait na ngai na mama mili parce que bango banda ba sexe liboso na biso ngai approchement na ngai pe Karine Mokonzi yango esali na za populaire lelo on a moni bato ebele bazo poster ngai bana membre Karine a publié na moni ba commentaire ebele et moi na mami le dernier fils de mami en tout cas ba féliciter ba joyeux anniversaire esali na vrai et ça nga bien qui tourne na moni que koza pe na Karine Mokonzi za bien yango lesa mama mili so a moni esimba te aya ozonga asenga pardon akendaka liboso po seri moko ayaka so epa Karine azonga na Karine babwakelaka yapesa $100 po batraite mais azonga lisusu tala biso ba chef Fennec Mokonzi depuis tokoma pembe na Karine Mokonzi tomona rien à dire donc nazana te pona na se fonte mais moi différence c'est ça na bato mosusu bazalaka pe pembe na Karine Mokonzi. Toi tu penses que lo langi lelo pena vandi lelo azonga sous côté ya Karine oui a se prétendre qu'il y a un succès ada rival ya Karine oui osenga pardon na loyenge ata ateti ya pe mutete la rivalité ni nyolo ba na Karine Mokonzi na rivalité donc Karine Mokonzi a rotikala ko za na mbanda te conquérant Karine Mokonzi au salarati donc ndeto zana donc mutukutu ba hotel misanani parce que la reine de l'internet la Karine Mokonzi la reine de l'internet c'est la Karine Mokonzi mami donc la minute même si lobby na ye a rozalaka conquérir Karine Mokonzi tete yango to silicier bongo ndazana bando taili souté otala mal souté tala même sur ba leader na komeza ko yana ngai jour anniversaire même pas vidéo o mona te ke wa considérer te a pena considérer te nde azana a OK malembe atuna bato basila atuna bato babandaka succès basila na otanga bakomboti
Vous avez caméra cachée. On a venu à Rolex et l'autre. On a dit que mon les défenseurs babimi. Ils ont un pifo pour fonder bon ma colo. Mami par rapport à un système à PC pifo na ninga na bango. Bo yami bon ndeni basi ba les défenseurs. To yami bon ma boko au fond ba. L'autorité morale de l'internet Yvette Kalombo, Batania Mabedi, Bamaki Bisso, Maboko au fond, et pourquoi pas Bissopé, tout le monde a ban, parce que Baba Leki, Baba n'a pas Leki na Bisso, ou Babina Sima na Bisso, en tout cas, Ba Fleur rebelle, et ça l'est bien, mais Baouta na ba charge. Bangotu, Baouta na ba charge, Nicolas, Oazana Kata Bangoza qui charge. Moi je pensais que donc Nicolas Oazana ba charge, mais na mon élona les défenseurs. Il n'y a pas l'inga Zara. Hein? On a évité vraiment donc mais et l'on laisse passe Nicolas à qui au sala le défenseur sans comme lettre et pas ya ba autorité à ba charge à qui ka bouya sali ya en tout cas tu souhaiter ka ba bonne chance plutôt ça lui va bien et ba tout ça dans rebelle na ça finalement pour les mériter toi on va au fond ama biso tout aux à soutenir leader moko oeza Karine Mokonzi là-bas rapidement. Caméra cachée, mingi songi toko tama mukie. Bokouye. Et biso toko kouya te. Biso toko kouya te. Tout ça font la lisolo. Font la lisolo. Na li caméra cachée za ba te ngas ko na zana pena le mon lelo ngana to bunda komba cache. Bokouye. Oui que bokouye. To bunda komba cache donc caméra cachée, il faut na tala rande yo caméra. Moni ngana yo komba cache lelo. Donc to bunda parce que to bunda na ba question na ba réponse lelo. Ah vous avez moi bomba te. Batbolanda biso obet lisolo ya fali popa poster ba chanson ni mbote ni ata statut ni donc fallait beti mino kakipaka kokolo tout ce monde ya grâce mbizi la sexy a fali popa comment na grâce mbizi na fali popa et ça les chefs phoniques mo konto bike carré na to betela toloa a beteli fali popa de king de nini Autre ba Kalazaki Tantine Fania comme il fallait pour pas numéro 1. Tant bon monnaie na Grâce Mbizi rapidement. Grâce Mbizi ma belle manzo mbenda azawana. Grâce Mbizi kokutana ekeseni. Na sir bomona ki arrivé à Kofolo Mede na Paname na Paris ndenge à se déplacer aye kokutana Karine Mokonzi. Tu répondre à biso na question. Ba okuta ne keseni caméra caché pour nous dans caméra no boko qui place mon moni il fallait dans hôtel wana oye moi photo moi vite fait moi question moi il y a une minute et puis OK et ça différent il y a Kofi Olomide to moni ba ça l'émission plus de 1 heure à 45 minutes et na Karine Mokonzi sur bonne question entendez on a posé une question à Kofi na Karine Tinabi tout na banderango bon Karine Mokonzi aussi que c'est là Makele les trois, il a fallu pour pas poster, ton midi pourquoi il y a numéro 1 par rapport au Bakari Tantine Fane le gomi numéro 1. Vous comprenez? Tout que malimbe. Fallait betino ka kipara kokolo. Mais tout le monde na grâce mbizi, la sexy. Et ça nous pas cité beaucoup été. Et ça nous pas c'est nini, wana vieille à Karine Mokonzi. Na ye. Vieille na ye. Bon mokili mo nango ayebite. Ba grâce wana oloba wana. Avant ça l'émission nenga za sali moi vidéo moi 1 minute na fali pour pas Karine Mokonzi ça là Karine Mokonzi ça c'est émission à 30 minutes na de king ba image ça na internet donc bomoni tembe ekosi la question nanga tembe ekosi la donc tembe ekosi la kakipa ka kokolo o batu ba oloba eza ndepona batu mususu ndezana Karine Arosa donc bientôt là ba visite ces belé batu ba roya ko visiter Karine Mokonzi tout baïna on a les grands pas autoroya et belé ce qu'on les camons on a compris tout bien jour bat à chaque fois Karine Mokonzi alors insulta fallait pour parler baba n'importe quoi jusqu'à présent on a les chefs na mon côté Tantine Fani et ça combat fallait pour pas jamais combat fallait pour pas fallait pas comme on a et ça fallait si on a fallait comme ça timba et pour pas donc il faut pas tout au moni tembe et c'est si là affaire ba tembe et si là ce qu'on a compris est-ce que bat balingini fallait aboma Karine te n'habite so
baposo na bango ezaki abomba karinte abetene kakipa ka kokolo bosana tena victime ya rabon bongo muntu aliboso fali obeta kakipa kapika ka kokolo so kakipa ka kokolo comme ça moi pas si fois donc est-ce que ça muntu aliboso ya fali eza Karine Mokonzi ya karinte ozo reconnaître que ba beta bilong bongo Karine ya muntu aliboso ba maestro Fabre bazwango elelo oui logo meya Mokonzi ipave asalango ba fête afetelango champagne bomona ngo tekuna pa Marie-Laure moni il est déjà si là ex sœur à Karine Mokonzi et quand on s'abattait baka ex sœur parce que tu sœur azalaka pour du bon somme to wa frère nanga ya même sang oza pour du bon mais ceux qui au babengo ex sœur donc ozalaka ndeko quoi donc atika koluka actualité tout ce kunda et soit pour ça sur ya guerre wana 40 ya 40 45 et ozonga lisusu soit pour ça guerre wana et ozonga parce que nda zawana to kunda déjà to enterrer donc pour du bon mais bi a mon sur na actualité ti to mo ba ya musu pe na comprendre bango te fois na comprendre bango te o vai na okaka boye obengi Marie-Laure na okebisa ona Marie-Laure luka ba ko musu tiaka ça ba kombo ba te belé luka ba ken piana banane. Pourquoi chaque fois pour chaîne na yo wana média n'était la maille kombo ya Karine Mokonzi tchara ba grâce mezi ya la anti Karine parce que écrit moi bima suya sika anti Karine wana to mona bango wana to wana baki PK banane donc bango baza ba porte-parole ya Karine Mokonzi et en plus yena maniqué ne ba na komana to ya malimbe tuzana kakipa ka kokolo tuzana wana uza wengi tozwa te moni fali adam moko na bolingo nangwa nzimaka ke ande maestro Fabre menga lobaka ebe makambo ebele pona fali akwa kolimbisa pe lelo fali donc elingo lobate Karine soit sani azonyonga bino asali fête na Marie-Laure fête wana eza ya kafu tomoni mutu alobeli yango te bafete ba champagne kuna par rapport ya réconciliation tokokutana ya Grace Mbisi la section afali epupa biso tobanda osatandra ke avant kutu tomona ba Grace Mbisi tomona Karine Mokonzi mutu atutelaki etolo omoni kamika caché fali epupa nde mutu aza leader même si mutu alobby boye fala boye donc Grace Mbisi nonda azawana nano azana naibiti aoluka actualité na ndenge to kanga foto baroga bazali ba extra musique ba bloque beleza kunya ya Brazzaville à chaque fois a diembela na sexy kana sima kake no monde ezo sopayo okoyanga noa ezala raté nda basangani siku na Marie Bongola osila na kala ko sangana Marie-Laure o aza femme moko maudite donc Marie-Laure tana Marie Bongola na Marie-Laure ta ba kombo ndenge ke ndenge moko bon ba basa mo le kita moko boy Marie-Laure nonda azawana na biso mon frère azana ba infection moko yo sakana ti Marie-Laure mwaka bana na mikili bon koza na mikili poza na mikili poza na infection eloko nini ena problème te zena biso ebela basi apoto do batlo Marie-Laure donc fena banini amono na te poani ami bimisa Marie-Laure mi bimisa monde Karine Mokonzi asala baba ana page na ye ya chaîne na ye ba ami monisa yosko mi monisa ne do mona mère fashion de nat ami monisa ka yo pe mi monisa batu ba mona ka yo te fa moko maudite donc fiali babe moko ya osakana te no biso ndeko na ngai Marie-Laure so basangani yena Marie Bongola oyo bateki Karine ya teka Marie Bongola na biso ndenge mo sakana te balia tina ba 20 € balia e donc on tina ba jeune tout ya Panama tabando futela Karine Mokonzi ndako balia ba 20 € chef no Mokonzi ndako mbongo ya bambongo tout bande ko garder wana bana membre to sola na bango ba tondo mo à chaque fois so to tindi mbongo o tsa kombo na kombo boyentel donc nde azana mbongo isa ya Karine mlenga koma poto ya Karine mbongo ya parler Karine Mokonzi yekuta réveil ki ova na hôtel pour ando sola déjà Marie Bongola nga lingi hôtel asuka ba yena parler donc ndenga azana kuna mbongo musu ya Karine Mokonzi wa zongisa te donc aza fimoko ya libabe mobali ya Marie Bongola mobali na enda wana lâche jomoko boye donc vaut rien comment yo mobali ebike
se respecte on a belle famille na yo oza pe na famille na biologique otika ka moi sinon légalement otika ye na ba délire ya internet o mona teke mobali wana na nde azana Mario mobali ya Marie Bongola Mario aya kokota na palin kokota donc azana place ola ta telengani na poto na ndenge mo sakana te yango ya kokota na ndako ya Marie Bongola na ok bisabino so bona pour ça guerre à 40 45 ils ont les sous Marie Bongola continuer au moins ce côté na bombe Hiroshima ba fusée penza donc to ya pena lor makasi c'est le royoka tika nga opekisa yo moko yebi oza kuna muto côté la yote to gagner bino déjà caméra caché naza pena na ba question na auto opposé nga donc naza mieux placé rapidement tout le monde dit ba diata na film na Fimbo News en tout cas dagi suka ni émission na CP na habité na niveau na tela qu'on a CP li et là intéressant na émission les ara qui ba poser et dit ba data question boyebi carré babi to yebi et dit ba data bi ayebi carré ni mokonzi te si ko moni ba ken piano si ko na comprendre na manique mi kosa on a la reine de l'internet manique za la reine ya butu manique aza la reine butu na ndé bo moni bongo aza la reine ya butu ya deuxième monde ya monde spirituel ndé to za boto na monde réel na monde spirituel parce que manique ndé aza la reine ya monde spirituel ya butu donc mona butu so okeo na deuxième monde okuta manique ndé muto renye kuna mais na monde réel otozali muto aza la donna o aza la reine de l'internet c'est Karine Mokonzi la baronne donc manique beaucoup sanga yona ken piana so bosola ki na vie edi badiata vie nazarna ba respect pas né parce que aza mutu moko aza respect le ba yebi noté te o moni bat musu ba lingi star na bino tuzo ba respect le edi badiata lobi ayebi Karine Mokonzi te mutu oazaka na dernier mot ezaka président au moni ministre akozwa na ye akozwa ne ba akosigner na ye ba papier akosa na tout ordonnance ya président ya onde mutekata ramakamu donc Karine edi badiata asa membre ya bureau o biso tout respectaka o to yebi kende azawana asa vie na biso avie banini intapa konka conseiller abatu mais mutu asa na dernier mot se fali poupa fali à se décider que tout le monde a un orchestre belé au monde déjà que nous ba 12 wenge yo kasi wera pena na esprit wenga tema ya wera son neza bongo apesa mutu 12 weng ezaka équipe technique ou soit bureau bango mutu nde ba robeta au désert 12 wenge wera ko to bamba 12 wenga na ebina ngoto ayeba atende abeta mutu 12 okina mamba wera ndenge ni ba poser edi ba dia ta question oyebi Karine alibi ayebi binote na yebi Karine te kaki paka kokolo ba yebi Karine te kaki kapa kokolo bolo bawana mutu oyo asana mieux placé c'est fali poupa ngasko na ozela sko fali aleka na internet saloba Karine Mokonzi à partir de ko posta nga lisute to mona sko fali ye moko basale mission ba yokani na vie to opposé il faut le ba mana monter na ndenge ya monter mission te donc amutu moko boye ba kabal mo monter ba vani pena edi ba dia ta pena ba rolobisa biloba loba na TV nde na yebi vie wana ninga za kana fali pupo yebike à part kuna après edi ba se soulé ngana ozela pupo edi ba dia ta soulé ngana ozela soulé kauka leka ce qui soulé kauka leka lobby wan seconde to tiki wan seconde tiki parce que bureau ezala mutu moko te bureau eza ensemble ya bato baza ebele basangani basali bureau et to mona ba vie Serge Liaki to mona bato bango tu bazala membre ya bureau entre nous analyse sur les net caméra cachée solo là Sankara d'écoute soka leki lelo ya lobby o esenga loba avant les cas basolango déjà na 20 na bisa mikolo koloba boye koloba malgré ya kokota ki Sankara na ye au moins dit badiata c'est Fally Ipupa. Quand on voit Edi Badiata, on voit Fally directement. Et si c'est ok, au moins Edi Badiata, fallait qu'on s'en gagne. Yeba yango. Donc, et là où il y a le lobby, donc cela veut dire prise. Il y a déjà la couche que petit ou un tu y es bien.
ya muta biro yango tena parce que exemple porte parole ya membre et tena banga vi wala vie na biso to bena ne koni to bena koni siko e kamo sebele Kofi era zoki ba décision na ya tuna ki biro te Kofi era ko kutana Karen askole na biro te to e barango to mon sko biro ne ba ko se réagir na sima ewa moni video DG Salami Karine basa émission ba ko me boye o nga ko tu boye kisinjo akuna ko mi o nga na longwe donc biro ba ko bango nasima donc edi badiata aza vie auto respectaka a vie na biso mais ba ken pia na ba ke ba sangani vie ko tout la petit wana asala boye petit wana ba boye elo roni bali sarate na mo belé na ba fan bazo afali le roi mutu moko boye ye pena donc ye mobutu ye pena donc soko luki pena donc ye pena suka te fali am mutu le kwa ngano na ba sentiment mambo belé ko limbisa ezateka ki avanda ka le roi yo lobité ngana limbisa ete na bete 12 biso to la réponse à soule kauka soule arlobani soule kauka sko ye pas confirmé après to tika après ça confirmé il va être sur l'équipe déjà pour ngani na ebi soule ana mta sona loba na ote yibi ke soule mta sona mais neza bon na ote sopi bino so zaki ngana mito na lobela mamba fali sous c'est sopi bino ba yebi bino te ka kipaka kokolo mwana wana to yebi ete en plus ne mission na ya ken piana na manike Karine Roland a raison que Roland a une mission mabitala ba pardon ba senga na fali ku tu fali alingani ba je fali mon butu na pese raison ngana biso komoni biso Karine mon compte là-bas qu'on a émission pour prendre mon passo là-bas qui est ngai son a pression moto bon en royamba même si pas passer belé tali na ngo ngati pour na sopa ndo ka sopa sopi ngai nenga ce qu'on a sopa na kala Karine même si bobi sopi comme ni mutu auto tikal na ye o ayebi marketing bien malgré que tangela ngote ayebi ndeni ko promouvoir ba artiste congolais ayebi ndeni ko promouvoir la rumba congolaise c'est Karine Mokonzi oh lelo azo poster ba Gez Mawete azo poster ba Innocent Balume azo kokima na biso na mama Gez Mawete na Innocent Balume to sangano affaire que edi ba dia ta ba poser question d'émission Ken Piana to ça long autour de 5 minutes ba poser question à mama Karine Mokonzi to yebi yete ka kipaka kokolo to yebi mwana wana te nasko na émission qui voici on a besoin de vérité te et là on y est prouvé que ça edi ba émission comme voice oh bayimitaka eza été dit badiata émission au moins dans ngasko na zelaka réponse sika Myriam Mokonza sepela na Marie Laure Mwanka au moins bangwa na onde baza ba fio on a habité vraiment quoi donc fimoro donc libabe za pa Marie Laure Mwanka ndo moni bon osakanati musane kolanda bana bato ba 18 ans bana bato ba 16 ans mobali na Marie Laure akenda wapi Marie Laure Mwanka boma mobali na ye mokonde azalaka donc moni bango baza na actualité te faut pas demela kana kombo ya Karine Mokonzi biso siko tozana pona ko répondre bango moni Karine Mokonzi atika ne ko sela bino émission te na wanzima ke vie mon pa opena pena boye pe accepter Karine Mokonzi za petite sœur na ye bakuta na basala émission et loko nini balimbisa raté na raison le na fali popa na émission mara ndaki abi donc on a singi parabi fali popa na ndenge na kumbisa ko stongo medi pokwa soka solina mwana na longi pa na so ken pena apport nini ken pena apportera na victime ba mafinga kasi po fallait que liboso bazanga te liboso fala ndo kesi ba mafinga na bango buso bana bone sala ke fallait que liboso buso bati moni fali na ndenge na penda za bongo na saka to la tauta ko le kakamita lobi nini keo ba ndoti na to finga yo yibe ngoto saka to la na victime azaki nani saka to la non ndaza na victime bande ko le ko sala be miso fali pupa ba ndo lo banika zaki nani aze lo côté saka to la fan ya victime aucun pena za pan azana ni pena pas fan ken pena za fan ya fali pupa OK si bango tu baza ba fan fali yo saka na bureau bureau da pena ba vandi obi à l'époque so tota bureau ya wenge musique maison na porte parole tout le monde a pena na kati ba sankara d'écoute tout le monde ba ADT à l'époque tout le monde ba monibe à l'époque tout le monde ba te belé ba docteur petit buzungu tout le monde ba vie belé
ce que yo tangelanga ke olo bakenani o ken pene lo côté pas apport nini apporta kuna ken pene simple fan ya Fally Ipupa bango tu baza ba fan ba manike wana bandolo babe bango toza apporter pour la Kofi bengani bango mnama entre nous soit dit to sur le côté moi 2 minutes ko sala promotion ya mutu obika ndo lekine mission betango lobela la dona la baronne motango lobela la baronne autorité mondiale morale tango lo bongo message seni ningi pe ken pena sala ngo pona Fally Ipupa omoni ya ba ken pena asali promotion tokos kitoko asali promotion ya bo ya école kitoko siko bango balongwa kasi tota so Fally otikala bon omoni Kofi kutu abengani na bango tu baza nde suti Fally pe ako siko omoni na comprendre le moment boy bazo comprendre que Karine Mokonzi ndenge azoya bongo na vitesse ya Karine Mokonzi comme na proche ya Fally pena donc comme place nyo so Fally ozala Karine ozala wana siko bango ba beli mwana mobali wana Fally Ipupa mobutu aza pembeni akuno sala ba blague kisi njora yo na répliquer akene na mia Jimmy de mopa pa héritier wa tatiki Kofi pona bo sentiment bo sali mobutu nini o batu balabaka ya Fally Ipupa donc Fally nda bonga za lia boyembo na botika koteka image ya batu Fally mobutu ezaka kina ndenga kivie imita ya mobutu banini bato bulandenge ndenga kibandali so bakisiko aigle likolo quoi donc Fally nda za mutu lokwa batu tu azana mai na makiya lokola ngana yo azana ba sentiment o ngana za kana ngo o yo poza nango donc Fally Ipupa akolimbisa esiko eloko esa bango ndezande soni na bazobanga Karine Mokonzi kwa approcher Fally Ipupa bango bakoza esu na place te po ba vitesse Karine Mokonzi eleki ya bango Karine bindi basala promotion botu na maeso Fabre neto to maitsaki na nini ekutalingene busoba te tu na nini tuza kata emission suka ya sala ya mwana sikata ma lelo asuka epave na minute suko esuka wapi binta tuzo banzembo te akoyanga no ndo beta nga unaomona konte tom suko yana ye ngasona ibisa yo ngabe na ko expliquer boye départ Karine Mokonzi ndeki na marambutu po herba beti des albums na bango wana po ebimisaki mama tengama départ Karine ngwana ma bora ki eloko suka yango wana ya succès beti langa skoni to mona minute cible bimi cursus donc rien à voir à part générique tanglan chani to ebite Karine Mokonzi na makila ba leader en plus et ça ba tumsu soni ba mona sko le vieux toujours soigner ba tumsu ba Karine asenga moni pardon da ka puissance mo ko libéra mutu donc na problème yo so na epena ba caméra cachée na ma problème mo boy tout ça qui na yo toi excuser nga pena ne ba ki prochainement on ça on le souhaite to so lobi déjà bon nga pe mutema na longo langa ngoto ko zongi normal et loko tout balimbisa Karine Mokonzi asenga Fally asenga Kofi pardon encore poza viennaï balimbisani pourquoi pas et pas Ranson pourquoi pas na Fally Ipupa tunanga siko na compte ya pardon wana to comme na suka to chité déjà qui sinjo na minute on na team na bango TV sur na Karine kisinjo alobi akene bosala promotion ya mianji mi demo na kofinga ma oya finga ma na asabi asala abeta kumba likwa Kofi Olomide est-ce que yeba kisinjo bakanga pona Kofi Olomide bakanga kisinjo na ba problème na ye moko so ezaki Fally le comme sur Kofi donc à l'époque on a zaki Fally montu pona bakanga Fally bakanga ngale le comme Kofi ezaka Fally à l'époque est-ce que boye ezaki Fally est-ce que comme sur kisinjo comme Kofi Olomide atika buzoba kisinzora biso suko to salika défina sa promotion ya miange milemo qui epeli konde Karine asala promotion ya retirada sala yango omoni baza suna place ok te dudu kibinda bengana ki po orchestre suko kisinzora nga ke pas dudu kibinda yango suko héritier na ma akende comité mais ala pena mouvement na esko kenda mouvement kisinzora sali ya répéta wapi ba répéta ka so batindeli ba mbongo omoni kisinzora ye a répéta ka so batindeli ba so ka code poto ye ne rep bandi donc ye ba so rep donc rep musu ezate donc ye na moi moko so batindeli mbongo une fois abeng mo ba mission rep bandi
basalika ba répéter moi na mai moi 500 transport et si ba panzani siko kisi nzora ba disque na ekina wapi oba okota studio banda fale asalaka 3 chemins na kokabona yo na fali na kokabona ya yo na fali ya rolongwe osalaka groupe na yo groupe no ekina wapi okotaka pe studio nzembo ni akisi nzora o mutu ayebi na kata moko yo bo commenter na émission ezate asa la promotion Mionge Midemo to betelo maboko kende so biso ne to remplacer yo kisi nzora ko na quartier latin te na bengisa ba miyibi tu o bayaka na rep ba kuluna o boyaka na rep ya Kofi soki bo moni kisi nzora ata na porte na portail plutôt nazo benga miyibi na ba kuluna ba fazer tu ya zando ba fazer ya centre ville ba tapena na 4 pene ya marché central na bengisa ba miyibi ya wenza matete ba miyibi ya marché de la liberté ba o tu ba kenda ba rep ya Kofi Olomide ba miyibi tu na benga miyibi ya la samba ba kuluna tu o berksi ya kana bango na la samba na bengisa bino boya bosangana bino tu bosa ini plutôt bosa bon moko bokende na ba rep tu ya Kofi ou soit o ya komona kisi nzora na portail ya Kofi na mo fleury na osenga ka bokangai poso na bobeta e bosala efo bokangai yango na obelela ba miyibi tu ya Kinshasa kisi nzora ara sur rep ya profiter to bengani ye biso nde to sa promotion ya légende aux albums ya Kofi Olomide otomoni Karine Mokonzi sali featuring nanino donc et sali biso bien akende toujours liboso donc fin cop neto ba makambu ya passe nde bandi minute o mama passe nde bandi faut la promotion ya nzembo Karine Mokonzi osana nido o biso ba charge ya Karine Mokonzi to sala yango to sala yango promotion yango wana biso pe to sala promotion ya légende Kofi Olomide bengi ngai le chef Mokonzi vraiment na otala ndenge za ko imitenga esenga vrai penana na à reconnaître petit naï quoi moi naï on a petit à profiter na bien moi parce que na rosa âge mon ba naï wa bota soit ba lake donc on a vu na biso on a pena on a ba kina to kutana aleli ba imitation na ko se déguiser le roi vie ça biso plaisir à trop donc boké na bino biso de sa promotion Mionge coûte tout ça est légende ta ko kombo ya Mionge la ngai kisinzora sa promotion pour na libela donc kozongela ka su Kofi kozongela su Kofi e comme yo bakanga pour na Kofi le su comme su Kofi il a fallu c'est comme sur le Kofi osant argumenter nous sommes arrivés à la fin caméra cachée na biso bat landio bana membre ba fanatique Karine Mokonzi ba chinois ba porter parole tout ba retenir ni na passage ya Fenêtre Mokonzi POP biso ba programme ya jour ya anniversaire Karine Mokonzi mingi na bana na jour anniversaire Karine Mokonzi le 6 novembre biso to fêter na kin parce que toi Karine a fêté na Europe fiko ça moi fêter na moi passer quoi to le de basal to na posa siko ya bateau tout balinga Karine Mokonzi bo aider biso financièrement parce que na minute vraiment donc moi l'art est amukia na osenga na bateau to ba lingi ba soutenir biso ba tout ba sepela na ndenge to défendre Karine Mokonzi ba tout ba sepela na ndenge to sala ba gag na biso oyo elongola bino ba stress to na posa aide na bino première fois to senga parce que to ko quitter to na posa ya ba aide na bino donc na besoin numéro de téléphone plus 243 900 63 95 21 donc plus 243 963 95 21 aux amobimba wan mais on a le chef au côté surtout qui na page Facebook na comme chef Mokonzi page donc Fenec chef Mokonzi page donc aux avons mobimba Fenec chef Mokonzi na Facebook aux avons mobimba donc ba tout balinga maman Céline en fashion de Munich bijouterie olympique l'inspecteur Miguel Mbongo de Solo Interstar en plus na ba tout ba souhaita ki nga le jour anniversaire na vraiment na moni bolinga ngai bolinga ngappelle le chef Fenec Mokonzi to fêter na Karine ensemble ta le deux office ba charge ba bité chef Fenec le quoi yo obotama le 28 Karine le 6 te ko ça fête te to ça sera fêté à mon quoi donc ngappelle na fêter le 6 le 6 novembre na poste pena ba aide et ça c'est vrai merci beaucoup na caméra cachée mère Rosette donc continuez toujours na ko soutenir Karine Mokonzi donc et ça c'est vraiment vrai émission de yango ko ya ko landaka tina suka
Alors nalobaka na caméra cachée atika nde ba question oyo soir bato parce que question mosusu za kwa mbeli on a eu na caméra cachée donc caméra cachée eloko na ibisa o ba question mosusu ezala kwa mbeli parce que na bato mosusu bazala ba tension poser question boy keba mutu mosusu akokwelo na plateau caméra cachée bo s'abonner na chaîne quoi bola na rapé émission yo caméra cachée ba fan tout à la baronne et ba ngo soki oyene émission soki olia kité chez bino okoya en tout cas tokutana prochainement tole Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na site Pola mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya Tobina Congo Température. Et na mo pepe asika.